namoni salité balanda biloko namoni salité ya préparation ya concert ya roga nalobi vie après ces amabe. Répétez ça papa. Namoni salité ya préparation ya concert à roga Nego comprendre que vie après ces amabe. Nandeni. Nathalie ndeko nanga Tracy pardon na yebi ki ozalaka un grand monteur. Balancer na nomona non. Té. Namoni salité. Non. Et namoni salité moko na préparation concert à roga nazo kamwa papa place ko tchaba bashi ba panneau ezate bazui mabaya ba komi ko beta ba panneau loko neti église bazo fongola sika. Répétez ça papa. Loko l'église bazo fongola sika. Balancer au mona responsable mo kondi président ba M23 ndenge aki Brazzaville akili ko sale kobo. Répétez ça papa. Akili Brazzaville mbutalikasu kulutu tala mutu azobebisa concert à roga yeyo tala mutu azobebisa concert à roga yeyo tala ninga azobina na ba fille ya TikTok ya mitakala. Répétez ça papa. Tala ninga mbutalikasu azokuwa na mabele ya mutalikasu le père de la Convo, le père des ventricules tala ta yomo konde konanga. C'est-à-dire venga pena love yo kotisanga na chambre à sentiment pesanga bisi à 2007 musique est stylée là depuis 2007. Répétez ça papa. Musique a dit la coste est stylée là depuis 2007. C'est ça 2020. C'est ça 2020. On l'a lobake pesanga bisi à 2050 pour succès banda ko landa ye bande konangai Didier Lacoste c'est moi Tchangoumen. C'est moi le responsable de tous les peuples ya Tchango. On est français hein? Oui, c'est le mot français. Okay. Didier Lacoste, écoute-moi très bien. C'est moi le responsable de tous les Tchangoumen. J'ai la parole de dire un mot à Tchango. La férié, ça trompe. On est français hein? Férié, ça paraît. Ça trompe. Papa David, on a mis tout sur le non. Pourquoi on parle en français. On parle en français. Je veux dire un mot à Tchango. Tchango, c'est mon pays. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Il y a différentes chaînes, Bozo Lenga Congo Télévision, Bozo na Lité Akanda officiel, Bozo na King France Télévision, Tika ete Kimia, Engela Mabota, Mobile parce que Bozo tellement ébélé. Oh, botala rabiso bozela ka information ya sir et net avec Yannick Wenge moto oyo atonda na kati ya kibonzambe nzambe ya bapandisango na kati ya fudisi nani ya ruboya soki motema mabe ya ba congolais te. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça y est tonda motema tango bozala ka ebélé tellement bozela ka information ozo le kana kati ya Afrika engele. Nous sommes ici à la fudisi précisément à Johannesburg to yaka poto pesa bino ba information ozo le ka na mboka o Yannick Wenge moto ya bonzambe azali faut topé sa information vous informer c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à les boss Mohamed Moleka Nkolo Tuku Vwandu tozaki anniversaire ya moi na biso Elisabeth Moseka en tout cas fête les gars kitoko o wapi soko ya kité c'est ba considérer ba considérer bango nde bazaki mokolo lobby. Merci beaucoup encore on a Selenge Fashion molatisi ya bana mbanza mo marata Afrika engele na pesi mbote na président King Kabo Gumela trésor 1000 Jen de Belé. Merci beaucoup na André Mekato, en tout cas André Mekato yanga ya palin MP Idari boss patron MP Idari maître Tchenche. Bon retour à la foot ici mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci na fidélité et confiance. Mesdames et messieurs, nazaravement les songo ya liboso la bino lisusu na ye poto sola. Na ya pourquoi nazaki mal à l'aise lobby na zu pongite pongi na lala kité. Pourquoi nazaki pongite na moni ba
appel il y a d'adilité à Kanda il y a bandenge nous ata ba oui appel makirabi nini ezali koleka parce que ce qui dada benga ba wana 23h minuit azamo paya o aye ko tala biso na mboka o appel wa ba wana je bank ça parce que dada azamo paya na mboka o aye ba menace na bi o na funa na tongo na kutana na dadi to meka mpe ko solo na tuna ye problème a béni ba appel belé na butu problème examiné. Je reçois déjà mon invité mesdames, mesdemoiselles et messieurs sans plus tarder. Je reçois pour vous le Dadi Lité Akanda Muntaka na kolo frappe na retour. Dadi, bonjour. Bonjour Yannick Wenge. Na émission na yo ya kitoko ezotala mokili mobimba. Merci beaucoup. Batu bazo ebisanga balobi Dadi ozana don ozana grâce ya kobota manango bisika nyonso oyo zokende pozo tambola toujours senti absence na yote na média na ba média nyonso o batu batali la kangai lokola na ba page Facebook lokola na ba différentes chaînes YouTube et na ba différentes chaînes ya ba TikTok différents réseaux sociaux nyonso tozo sentir absence na yote et na pesio merci Yannick Wenge. Merci Dadi. Ndenge omoni appel na ngai o tiki mwasi na ona bana okoki pe kokuta na pe na likama na nzelo lobi te na yambango oya bengi ngaza n'importe qui te aza mosali ya nzambe fona respecter ye na koma esika zali pona yeba likambo nini na bengi yo na tina yambo ete na loba tika na pesa nanu libota na ngai ya ba différents congolais ya ba différents tribus ya ba différents religions na pesi bango mbote tata pambola bino na motema na ngai. Je me sens que je suis congolais. Faut nazala bien na identité congolaise nyonso, te pe ba congolais nyonso. Répétez ça papa. Na motema na ngai faut na se sentir que nazana kati ya communauté congolaise, naza congolais faut nazala bien na bande konanga congolais. Mais kobosa na te il y a aussi eloko bazobenga choix ya mutu. Répétez ça papa. Eloko bazobenga choix ya mutu. Ozolanda lelo oyo ato moni mutu na ki fanatisme na ye lelo ato moni mutu na ki tribalisme na ye lelo ato moni mutu na ki ndoki na ye mais ko bosa na te na mutu ya kufi na mutu azana bomoi soki bango mibale baza ba congolais mutu aleki muninga azate. Répétez ça papa. Soki bango mibale baza ba congolais mutu aleki muninga azate landa biloko na zoloba na ebembe na mutu azana bomoi lokola bango mibale bazobika nationalité moko c'est-à-dire mutu aleki muninga azate bango mibale baza na droit ya respect kutu respect lisusu koleka bapesaka mutu aza na ko ya kufi ndoko remarquer ngana yomba lebele totambolaka mutu okatela ngana osali azate mais ebembe soki ezoleka place na santaka dimension ke o azande kona bino mabepe manabo ezate maza ndekona bino okomona oui Corbia rezoleka ndoko mona soda oyo aza colonel oyo aza général oyo aza likolo ba pete nyonso okomona kati nini sali akateli sali pambate po aza congolais nationalité c'est-à-dire ba diffère omoni biloko nazoloba nazolingana reprocher nde bato ebele ba komisaka biso lokwa benemi na bango mazobosa na gena kati ya kibonemi nous sommes même tribu nous sommes même pays même nationalité c'est-à-dire na libisa ko biloko mbalebele ngana bundelaka nationalité ndeti na kufa na mboka wana te na monu za ba titre ndenge nini du fait que na yebi ke ngano to za nationalité moko ba congolais o leki ngana eloko. Répétez ça papa. O leki ngana eloko te ozolanda ou papa olobi Yannick Wenge Yannick Wenge omoni ba race lokola ya ba biso ba oyo to bota makapa pamba te Vous mingi te na mokili papa Simo Kimbangu azala milliardaire te matika koma munene na Kongo mokili Lumumba atika la koma milliardaire te mazala mutu munene na République ya Congo papa Antoine Kisekedi oya kufa tika biso ya titi azala milliardaire te mais atika Kombo c'est-à-dire eza ba race moko rare na ba république et bota e koki to moni ba race na biso
tout comme okoko tanga ebele tout comme okoko tanga ebele nzambe po tombola mutu atala kabiloko wana te malgré na bakoe musoko kuta na ba difficulté ozo comprendre yango moni balobi bureau fo ezala bureau ndeko yede yo bakoma boye basala bazongisa boye landa notion comment nazo profiter ko le bapona moni ozo tala makasi pe batu balingi makasi na Afrique du Sud papa na pesi ba congolais nyoso mbote tata pambola bino na pesi tous les amis de pasteur Lité ya Kanda isika biso mi bino wana nazo mona na kati ya ba mi ya Lité ya Kanda baza pe ebele makasi na Luanda maître mabende ba charge na Kinshasa na Afrique du Sud partout pe na Europe. Merci Nabino, merci na Papi Bouzi, papa français, mais c'est le français. Tata Pambola yo et merci na Maison Kitams. Pablo Kitambala, wana baza ba cofondateur ya les amis des pasteurs Lité à Kanda. Et na bosanité bagoloa na bagoloa nyonso ya monde atié pe ya mokili mobimba c'est la journée internationale le 24 juin au peuple congolais zozela na motema ya kokita azane sengo po ebiete journée musicale les liboso na biso mukolo musique ebota makeza liboso na biso oyo fergo la geste de niance azokumba biso poto kota na mukolo yango po ezala kitoko et na bo sanité accueil. Et c'est très important. Bible le bien c'est que ba na kimia fotika kimia. Batu bako kamwa. Ah Lité ya Kanda. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Landa bien na lobby Snoop Dogg. Yaza jeune millionnaire. Na kati ya Afrique du Sud. Pe azali président ya ba feré nyonso, ya ba millionnaire ya Afrique du Sud. Répétez ça papa. Azali Snoop Dogg. Yazali millionnaire na kati ya Afrique du Sud pe président ya ba feré nyonso na ebite ndenge ni bino bono makabatu onga na kuti pe na moni yango wana yene mutu auti ko yamba ngai OK apesi nga babiloko alobi papa na yambi yo po mama na ngai aza fanatique na yo atala ka mingi na ndako na yo kaki babetaki yo basimbaki yo na nzoto mozolela na kombo papa na ngai le king Elon Musk roi Salomon Eric Jenga pourquoi leli na kombo papa na ngai tangu na telo leli na kombo papa na ngai mama na nga pe atalaka yo nyoso na ba YouTube na lobi te fona ya komona yo ayelinga bakolia bilamba papa na monike millionnaire responsable na bamboko bazali. Répétez ça papa. Millionnaire na bamboko responsable bazali. Ayena bilamba pona mwana na ngai ya bébé. OK. Ayena bilamba pona mwana na ngai ya mokolo. Ayena bilamba pona mwasi na ngai. Ayepe na bilamba pona nga moko. Ba cadeau pona ngai et azu enveloppe à nini. Atikeli ngai. Alobi papa tous ensemble na yo. Tokotika yote po moto nyonso oyo mama na nga lingaka ngape fona sepelisa ye. Merci na jeune millionnaire Snoop Dogg. Tata Pambola yo na bosanité maman oya boteli biso millionnaire Snoop Dogg. Maman Sandrine Kazadi. Merci beaucoup. Na obo sala ki ponanga, je suis toujours reconnaissant na kata Afrique du Sud. Et ko bosana te. Bible baki se sika ba yamio na kimotika kinya. Lobi na zalaki et pas ya Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Kolon Tuku. Président ya ba Spiritas Nyonso. Ayamba kinga ipona mbotama ya mwana ye Elisabeth Moleka. Merci Mohamed Moleka ya Charity Moleka Tata Pambola bino ndenge akeza makasi na sepeli ya trop Tata Pambola biso. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Là c'est Dadi Lité ya Kanda. Je crois que bandeko tout bozé belé awa na senga bino bo fungola mato isiko bo yoka makambo parce que tozo batu totala ba réseaux sociaux to mona ka mambezo leka Dadi Lité ya Kanda na yamba kio ozolo ba ke concert ya roga e ko sala mpiaka. Mais lobi to moni ba bandero le telemi to moni ba bandero le betami to moni roga très motivé. Na ba bandero na ye le 24 juin e koinda makasi. Omona ke ngodadi. Na koko zangisa ko mona te. OK. Pona sa père spirituel ya ba golo nyonso. E ba golo asoki ba moni likambo ba ebi ete mutu na biso bilobela zali. Répétez ça papa. Mutu na biso bilobela zali. Ba biso so mutu bilobela. Ba yebi, ba yebi ke wana père spirituel na biso. Ndeko na ngai.
omoni incarnation tout ça ko incarner tout ça ko incarner ba rôle moko très compliqué très bizarre obanga te ba barre papa te papa liwa ba barre te liwa ezali OK ba barre te liwa ezali pe liwa mutako kima yango azate atoke une église moko ba sakoli esprit des morts et kotika la pe ko longwa te atoko mina 90 suka nango sani odaye papa Ozulanda mais nazo talisa bato force na ngai lobby pe boko ko yebisanga bobi dadi tozo chayo ambassadeur na mboka moko songolo pakala poto mono za social répétez ça papa to moni bato poto mono za social to ko papa omoni ngani za soko chenga lelo ambassadeur en Afrique du Sud yebaka ba Sud Afrique e ba ndeko na ba congolais on a kozala ambassadeur na mo ba ko sepela pona nini na ko luka na yeba congolais nyoso esika zali ozomona te makam na osala loko l'évangélisation mais évangélisation te zaka makam ya mokili na keneki Pumalanga na Westbank na sangisi bagolo te pona ko sangisa bato eza chose facile te ko sangisa bato o sangisa ba bikolo différent ba intelligence différent ba comportement différent eza facilité même na vie politique so bolobi ke na kota la partie politique na bino sensibilisation na habite na kokota na lobo chenga na domaine ya sensibilisation ne balobaka gagnant d'âme politique mikolo fubo benganga gagnant d'âme politique répétez ça papa gagnant d'âme politique qu'on a tout le mutako gagner ngai pona kinesko ko sala la sensibilisation partout dans ce politicien pour ayer bebo mais na salaka déjà gagnant d'âme ya initiative plus OK OLK oso kompo na ça gagnant d'âme na initiative plus OLK ya maman Olive Lembe Kabila gagnant d'âme mais eloko sko ebebisaka na lekisaka buzo bande bele olekisaka nde tata mama si mama biloko ana kipaka te ayebike mwana za mutu mama yebi OK continue papa yo mona te na makambo na nga nyonso ata nasali buzo na talika na za na famille mama limbisa ngai na suka ngo sala bolingo mama limbisa ngai no osala ngo zo yeba nazo yebe no ma pe salite na nga na osala mais si on est dans ça bon papa maladie te ndeko na ngai na bela e kota mo pena bona miso abati ndeko na ngai répétez ça papa nasali musala ebele na République ya Congo yango zomuna nazana ba titre ebele pourquoi bazobenga Goldberg à YouTube batali ete na catch américain muta gagner Goldberg na facilement azate Baeko benganga mutakala na nkolo. Répétez ça papa. Mutakala na nkolo po bayebi ete ndoki po lokafa ya mutakala. Siko akokuta anangai. Dadi wona mapela. Dadi sans caleçon. Ozolanda. Dadi sans caleçon. Obakizo wana. Dadi sans caleçon. Soki na ye o sentir beneke te. Mutu na yeki ko loka mutakala. Azape grand mutakaliste. Répétez ça papa. Azape grand mutakaliste. Mutaki magate Akimi. Ozolanda. Je suis un contre tous. Na yebi sakabate beleboyi. Ko kanisate so babetinga na caméra. Nga na caméra soki mutu efo beta ngai. Po na caméra soko betinga yi na ko komisa ngobe na angle business. Répétez ça papa. Na caméra soko betinga na ko ngobe na angle business. Mais sans caméra soko ye ndeko nango ko sepela. Na caméra magozi ba kuba na. Caméra ma yona zuma kofi me na commercialiser ngo. OK. Na commercialiser ngo. Tant on qui baso betanga na bia fona le na kombo muto yo. Epesa makambo. Epesa makambo. Répétez ça papa. Fona le na kombo muto epesa makambo. Na leli pe ayokelinga mawa. Epesa makambo. Donc beta on est normal. Déjà normal, t'es pas bon. Ça se fait makambo pesi bana bi. T'es nabi ke na ko commercialiser ngo. Je suis un bon commerçant. OK. Je suis très mon frère. Té. Est-ce que musala ngo na ça na ko le lango té. Il faut le lango papa. Ah papa. Papa doit pas signer ma bête on mais combien t'as na pesi moi quelque chose. OK. Il y a bana ah, on le baki cameraman nani? Même cette vidéo. Dem cette vidéo. Comment vous bossez na dem cette vidéo? Même cette vidéo. Mon konzamboka la image na moko dem cette vidéo. C'est des soko lingi ba filmer na mariage, na anniversaire, na ba fête na yo, Luka dem cette vidéo. Monique n'est pas la promotion. Dadi, on m'a cassé la promotion. Kokanga ide. Tu as somme. Trouble mon peut continuer minute on a mboka tomate. Tomate papa. Linga ça. On a tomate. Ko na se bono mo bien ça. Mais tout tika la guidi. Tomate papa, tomate. Trouble mon peut continuer minute on a mboka. On a ko papoler la ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moi Dadi.
un contre tous mutakala na nkolo vitesse à TGV nako beta batolo lengo na papolo na nyatio nako esio okota hôpital et baleka uki bambi semnene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka okosala eloko te ndeko na ngai Yannick Wenge dadi à tout moment ntango nayaka koloba nazwaka bamenace nazwaka mpo naza na art de parler. Je sais comment je peux s'exprimer devant les gens ou devant quelqu'un. Voilà français hein? En français papa. Ok. Au senti français dans la goût hein. Au senti français c'est bien le français on va casser dadi. Hey, au moni nasa quand même muto na kuta na ba kondi. Ba kondi ebele oyebi même ndenge na vandaka na tango babengisaka ngai na ba famille il y a même une initiative plus okuta bango nyonso bazolo ba français. Pourquoi so ngana lobi français et comme il a un problème? Répétez ça papa. Pourquoi so ngana lobi français et puis na sali constant so na lo ba français puis na maman livre me kabila bato bazo seka ngai. C'est que ba yebi que muto so lo ba français tengama. Mais ba lobi eloko mais ba lobi eloko ne se faut pas la répétition est la mère de la science. Répétez ça papa. La répétition est la mère de la science. C'est ça. Toko lisa kaka petit à petit na francophonie. Nazanani francophone. Bientôt francophonie ezoya. OK. On a lobé lango na sens ya. Ça francophonie. OK. Comment te belle. Ndeko na ngai Yannick Wenge. Lelo soki miteme ko swa bango eswa bango. Répétez ça papa. Lelo soki miteme ko swa bango eswa bango. Et puis nazolo baba biloko oyo eko inisanga makasi me bondela nzambe pe ko inisa pe na yo. Répétez ça papa. Bondela nzambe makasi pe ko luke inisa pe na yo. Ngana sali. Kasi te ozoli ba pela mabete ne mission du menace ça. Ozu menace te. Bato mokili balingi batu bazala pemene na ngai te ba accompagner buzoba na ngai. Soki batu balingi te muto azala pemene na ngai ko accompagner buzoba na ngai. Omoni muzo ko accompagner bebe buzoba na ngai bo. Okomi na problème. Nzoka yo seno mwana bato. Oza chroniqueur. Oyeko chroniquiser. Na ozo information. Répétez ça papa. On voit nos informations. Eh, bah, chroniquiser, il y a des délais. Chroniqueur avec chroniquiser information pour que bazala muta lobi na erreur bo ay bo tchena ba TikTok. Est-ce ça n'a sens? Ndeko na yo congolais ça erreur na français. C'est vrai mais on va mettre tala sikoyo. Kamuna ndeko no pena sali erreur alobi français mabe mais bo si place na bokati bo tchena na ba TikTok na siko même ba belle famille ba mona ngana. Babala zoba. Babala baba fi bébé vraiment babala zo baba famille madame nangai na ba cousin la binde ko na madame tabagaf. Répétez ça papa. Ndeko na biso na succès bébé madame tabagaf. OK. Moi je suis acteur. Acteur à quoi que le premier combat ataba betiye akotika toujours acteur. Répétez ça papa. Ataba betiye akotika toujours acteur. Ngana mona ba film mususu acteur abeta mesuka na ngwa gagner ko combat. Monsieur Peba kufa. On kamo ozomona ka kwa salité. Mais eza commerce. Répétez ça papa. Eza commerce. Ni commerce. On a ça là où. Eza commerce. OK. Chacun na commerce na yi n'avait on en ça là et ça commerce mais dans le jour tu vas voir braza ba kato mike to katana to katana répétez ça to katana na bango to katana landa landa dad muto katanga cette ponga na za Brazzaville répétez ça na za Brazzaville te na za congolais mais ya Brazzaville na 50-50 50-50 landa Yannick Wenge dadi namoni salité balanda biloko namoni salité ya préparation ya concert ya roga nalobi vie apprécier ça mabe. Répétez ça papa. Namoni salité ya préparation ya concert ya roga nako comprendre que vie apprécier ça mabe.
Nathalie, ndeko nanga Tracy, pardon, na yebi ki ozalaka un grand monteur. Balancer na namona. Ah non. Té. Namoni salité. Non. Et namoni salité moko na préparation concert à roga na zo kamwa papa place ko tia ba bashi ba panneau exacté bazu mabaya ba komi ko beta ba panneau loko neti église bazo fongola sika loko l'église bazo fongola sika ndeko na ngai vie après ça mabe mais tozana yo awa ndeko na ngai yaniki wenge na ebisa yo ngaba laksanga musabité répétez ça papa ngaba laksanga musabité ngaba laksanga musabité nani nazabo na koko loka communauté mobimba répétez ça na koko loka pe pays mobimba na koko tala omoni nani nazabo pourquoi lelo oyo ba wangila ba na somo na ngai répétez ça pourquoi lelo ba wangila ba na somo na ngai pourquoi ba na somo na na yebi seki mokonza ba wangila bona lobi omoni ba M23 musical oyo baza batu ya ko faire voyage ka bango te batiaka nga tembe likolo ya ba M23 musical na kati ba M23 ndeko na ngai golwa nyonso soko omoni manike na nzela belela ye M23 musical répétez ça papa soko omoni manike na nzela belela ye M23 musical soko omoni aido bokwala belela ye M23 musical mukola koya na Afrique du Sud bo belela aido wana M23 musical bomoni Valdi Tambwe bo belela ye M23 musical bomoni Alexis Wese bo belela ye M23 musical bomoni Venjora bo belela ye M23 musical Venjora bo belela ye M23 musical bomoni mwana muselekete nyama kolia te bo belela ye M23 musical mais na moni ken kiana akomi ko bongisa sentir que kozala M23 eza côté kamboka répétez ça papa kozala M23 eza ko trahir mboka na mona komi ko benda na nzoto mais tika na yebisa yo président ya ba M23 musical c'est Mbutalikasu répétez ça papa président ya ba M23 musical c'est Mbutalikasu roga nazo contrôler roga bato bazomona nga lokwa mutu mabe parce que tolobaka Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ezaloko moko na kati yote nani mbika ça pekisa autant à kombola na lukuta papa na république yoka ce qu'on a yebiso po mona puissance na ngai o mona vandi boy ngai atata mo konte bisinga kotanga lisu komo na ngai te na kotanga répétez ça papa nga tata mo konte bisinga kotanga lisu komo na ngai na kotanga na ko yebisa papa c'est mien na tanga na zo fimu na ngai na kimia c'est mieux n'attendre na film na kimia ngai oyebi agence de voyage Eric Travel agence de voyage Eric Travel et pas ya ADG Ricky Mwamba mon compte ba visa la République ya Congo affection na commune na suki saye répétez ça Eric Mwamba ADG Ricky Mwamba ya ba visa wana monaka même visa ona yele ye mutu apesi ngai la personne na commune na yese papa na suki sayo ngaba pekisa nge logo te ka ningo pekisa ngai ko bisinga yi loba répétez ça papa suri ne bisinga ko loba te soko bisinga yi banda ko loba tiki mais bon c'est compliqué na ça muto ayi ba contre temps osumuna makambo na zoloba na tambolaka na bato yo basape likolo lokola ba Didi Chimbo Petit Jésus Chamamba tata pombola biska bizwami lokola patient ilolo karabongo éternel ye bazalaka mingi na siège na ye James Kaninda 007 Munduki 007 okomona pe Carlos Bayang aza wana na mopanzi fils du président Chris Welo président Chris Welo numéro 1 à Congo Uni tata pambola ba responsable nyonso ya Congo Uni Congo santé Emeka Pongo ye paza wana kobosana te Congo Uni eza partout eza mondial na Durban na Pretoria na Johannesburg baza ebele mais nazoka pe lisolo ya mbanza
Mbanza bomoko. Napesi Mbanza bomoko pe mbote. Ngai onyo su ya malamu papa nazana pona ko encourager. Siku iloko eleke nini ezani ni ngoko bebisa musana nga likola ba dédicace. Entre tapé na holia na dédicace. Na pesa ba mbote ko. Toko sali ni ngote pesi na mwanda mbo apona na musala. Ndeko na ngai Yannick Wengerani. Nani na zaboye. Na koko sala salité te liboso ya photo ya Ferré. Répétez ça papa. Na koko sala salité te liboso ya ba photo ya batu oyo baza na titre to batu baza ko honorer ngai na ba makamu na bango. Na koko sala salité te. Naza mutu a salité na makamu na ngai mais na koko zo photo mo quantité na sala ngo ba salité place nga na zali. Tala siko biloko o tresi pardon balancer. Balancer au mona responsable mo kondi président ya ba M23 ningi Aki Brazzaville Akili kosa le kobo. Répétez ça papa. Akili Brazzaville Mbutalikasu Kulutu. Tellement mutu azobebisa concert à roga yeyo. Tellement mutu azobebisa concert à roga yeyo. Tellement minga azobino na ba fille ya TikTok ya mitakala. Répétez ça papa. Tellement minga Mbutalikasu azokwa na mabele. Ya Mbutalikasu. Le père de la Convo, le père des ventricules. Tela ta yo mo konde konanga c'est-à-dire o que déjà nzemo kasha yo nzemo wana to dadi ba on beta ngona stade le 24 pour faire déjà ça beta déjà stade na nzemo vita imana. Répétez ça. Faire déjà ça beta stade na nzemo vita imana. Ça reste pour beta ki folenge sili ya wona moyembi ndeko na ngai maybe sa yo tela Naibisa yo Papa Mboso benga na téléphone. Répétez ça. Papa Mboso benga na téléphone abi na rozanga le 24 juin. Président assemblée. Celui qui est président assemblée nationale à Gozala. Et bon ce que va batikali. Répétez ça papa. Celui qui est président assemblée nationale à Gozala va batikali. Papa na kosa yote. FARDC place c'est la conseil quoi. Répétez ça papa. FARDC la police. Ça dit mukolongo ko risquer. Ninga lire raison mon makambo yo. Tata mokonza mboko za na stade. Répétez ça papa. Tata mokonza mboko za na stade. Oyandule. Oya musique. Ko tchaka komba tata mokonza mboko boye te. Bona tengi kombo moto. Ko ba kanga. Te ba tata mokonza mboko baza peka moko te. Répétez ça. Ba tata mokonza mboko pe baza ka moko te. Te tu avec moko. Kasi te na monde na le par rapport à monde. Mais comment ka tuta kombo moto. OK. Papa. Tata mokonza mboko pe Afrique du Sud. Ko ya pe kuna ko. OK. Donc on a intelligent. Nazo le ba menazo batela pe matako. Nazo le ba menazo batela pe matako pour la fimbo. Pourtant mon justice akoya. Yo côté tata mokonza mboko na makambo po ninga bite na tanga kombo tata mokonza mboko te. Répétez ça. Na tanga kombo tata mokonza mboko te na bete tata mokonza mboko ya Brazzaville. Na bete na message ba mo kati po mais tata mokonza mboko ya Brazzaville akoya le 24 juin ya faire rigolo. Te mo ba le mwana na roga za ba décaler. Répétez ça. Mwana na roga za muta musique ya Sony. Pas problème. Ozulanda na omona siko mukolo wangu obi nga makambo yo bino bo kasa bo zela date mais on senti déjà na kata stade des martyrs ozala pe jour ozala non le 24 te ngane na zabo na linga min kota fulu omoni kota ba fulu omoni siko na linga kuna po ani po modèle ba yanke batindi la banzimbu papa oya banzimbu ya balongo lever les poils ozomuna c'est na linga papa c'est musa na nzambe na kata yanke ba wanzembu wa salité papa na linga ba nzembu na répétez ça papa na linga ba nzembu na tala papa oza musa na nzambe mwana te photo quand se rappelle le passé te banzembu à l'époque na saka joueur siko za banzembu on siko baso yenda ngo kitoko makasi na chababi siko ngana linga go fona omongane na bo na conseil bo ngisela mino nga place vieille na yebi ke bo linga nga makasi to on ça nzambe ya bo ça vieille pina ba papa on stress ici en Afrique on dit no stress on est français papa on dit no stress c'est English what English no stress or English en Afrique ici no stress what English
C'est-à-dire, le 24 juin, stade de Martin Ferregola, Moto Yambo. Le 24 juin, là, c'est Brazzaville, nous sommes pongi. Répétez ça, papa. Le 24 juin, là, c'est Brazzaville, nous sommes pongi. Roga, c'est que tu veux y avoir un samba débat. Ah, d'accord. Non, ça lango. Mais on a le canana pongi. Répétez ça, papa. Mais et mon son a fait une zoka comme Roga, on se soukali na munogo. Non, on comprend de bête. Margué ba pegi saki. Mais on a encore tika te. Pour le hôtel Roga hôtel nga to maloka ba mapasa. Répétez ça, papa. Hôtel Roga hôtel nga to maloka ba mapasa. Et mon to kokanaka. Ah, le 24 juin. Moko ya boyi ko poussa date. Ayo ka sonyo nana yokate. Répétez ça, papa. Ayo ka sonyo nana yokate. Ozolanda. Trésor Congolais ba fongoli champagne. Champagne fongoni. Champagne ya recite. Oyebi ba concert betama nango na Congo. Mais concert stratégique. Ya ko laver salité nyonso. Et ça le 24 juillet à faire la stade de Martyr. Batie ba mituka. Et qui titi na mabele na ya changu. Et qui ko teka ba billet na maluku. Na sele, na kimbanteke, na njili, na masina. Vraiment na lobité. Concert Oyo, et ça concert moko historique. La baby. La carte était là. Au katanga déjà. Là. Au katingaï. C'est pour le moment aussi c'est la parole. Pour si c'est l'illumination pour l'instant malobanangé belé. Dans le biku de SLT te menaper sur parole. Merci beaucoup papa. Maintenant nous avons le 24 ans motivation sur salama. Mais bande quoi faire ba ministère ba check ba date wala ba ngolo ngata dadi. T. Bangonio ce sont des rebelles musicales. Bango sont des rebelles musicales. Des rebelles musicales. Répétez ça papa. Moutinio so oya chedete tellement na wuti ko mona DJ Lacoste. Azui 4 voyous moko atelemi pemé na bango. Baba ndo ça la vidéo. Répétez ça papa. Azui 4 personnes. Azui 4 phases. Pour na ko sanga batu. Pour na ko sanga ba fanatique. Azui tala. Yuka na ibisa yo. Papa. Omoni Didier Lacoste ye moko abomaka carrière na ye na maloba na ye. Répétez ça. Didier Lacoste azara maloba moko boy soko landeli bien o comprendre que ami boma ye moko. Répétez ça. Didier Lacoste e manzembu boy. Bana mama kufa atikanga na yo. Yo motolongola kanga souci ya mama. Soko pie mokongo kotikanga na nani. Nzuka mama ye minzembu wana mama sana bomoy. Tuko sutuka. Après si le Nicolo maman c'est nini akufi aboma mama yemoko répétez ça aboma maman santo yeba na ndule nzembo wana aboma ka déjà maman mimi na ye maman bane ko reketa bi mais moi non pourquoi ko yemba bolé répétez ça au moni Didier Lacoste ça moi na libabé c'est Didier Lacoste ça moi na libabé c'est un rebelle musical répétez ça ay ko yemba boye papa mokinezo kende me mutazo lukami kunda ye moko pesanga bizu ya 2007 le autre on a 2000 combien 23 mi kunda depuis na 2000 combien 16 oyo konti mwana te le venga pe na lo kotisanga na chambre à sentiment papa yo badeska awa pesande la nzambe mokili badunyo so pesande badunyo so bina kai papa ngana bina na ndenge na monende baba bina c'est mukisa bandi ba bele le venga pe na lo kotisanga na chambre à sentiment pesanga bizu ya 2007 musique est là depuis 2007 musique a dit Lacoste est là depuis 2007 on a l'obake pesanga bizu ya 2050 pour succès banda ko landaye bande ko na ngai Didier Lacoste c'est moi Tchangoumen c'est moi le responsable de tous les peuples ya Tchango. On est français hein? Oui, c'est le mot français. Okay. Didier Lacoste, écoute-moi très bien. C'est moi le responsable de tous les Tchangoumen. J'ai la parole de dire un mot à Tchangou, la Ferrier, ça trompe. On est français hein? Ferrier, ça parle, ça trompe. Pourquoi on parle en français? Je veux dire un mot à Tchangou. Tchangou, c'est mon pays. Tchangou, moi... Non, Tchangou, c'est pas ton pays. Oui, Tchangou, c'est mon pays. Non, Tchangou... Moi, je suis peuple... Non, c'est district, mais Tchangou, c'est mon pays. Parce que c'est Tchangou, c'est retrouvé... Non, Tchangou,
Comme non papa. Au moins ce que pas congolais mais ben bango zanini. Ndeko ça l'erreur mais botche na TikTok. Kasi beaucoup j'ai na téléphone comme problème Nicolas. Vous savez hein, je vais dire un mot dans tous les peuples qui vivent à Tchangou. N'allez pas là où Didier Lacoste va jouer. Va se produire. Très bien. C'est comme si vous êtes un peu intelligent. Hein? Moi, je suis intelligent. Vous avez étudié où? Non, tu es à quel diplômé, à quel côté? Mokengeli. Si j'ai étudié à Mokengeli. Oui, je suis à Mokengeli. Tu étais mon collègue, papa? Oui. Mais tu étais où? Comme moi, je suis à Mokengeli. À Lemba, moi j'étais à Lemba. Ah, tu étais à Lemba. J'habitais à Lemba. Félicitations. Vous savez, Didier Lacoste, tu vas regretter les jours-là. Le 24 juin, hein? Tu as mis les doigts dans les fesses. Hein? Tu as mis les doigts, comme le mannequin disait, tu as mis les doigts dans les fesses. Ça. Tu as mis les doigts dans les fesses. Tu vas regretter. C'est moi qui je donne l'autorisation. Comme j'avais dit à Cindy Leker. Tu as vu le conseil de Cindy Leker? J'avais dit que Cindy Leker va jouer au Tchangou, au terrain municipal Pascal. Tu as vu plein? C'est moi qui ai fait la campagne. Cindy Leker. Il a fait plein. Mais le jour là, lui Didier Lacoste va jouer quoi? Quelle chanson? Parce qu'on a besoin de Didier Lacoste a beaucoup de chansons. Qui? Didier Lacoste. Didier Lacoste a beaucoup de chansons. Yes. Quelle chanson? Nalingaki na michi molae. Baba kundanga na ye. Cette fois-ci, c'est une ancienne chanson. Aujourd'hui, et qui faut ça la sauce. Téléphone déchargé. Tu connais les chansons de téléphone déchargé? À partir d'aujourd'hui, demain, on commence l'émission en français. Ne viens pas chez moi et vous commencez à faire l'émission. Mais vous êtes déjà bien en français, Daddy. Moi, je suis francophonie. Non, francophone. Francophone. Francophonie, t'es pas. Non, au Congo, non. Quand tu vas partir, tu vas TikTok. On va partir au Ponga. On dans ce moment-là, on globalisait que les deux zobar. Oui, il y a beaucoup de gens ne voyaient pas que vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Comme on a mélangé toi et moi, nous deux, nous sommes les irresponsables. Non, voilà, responsable. Non, déjà que vous êtes avec moi. Moi et tout le monde me voyait, moi, irresponsable. Quand vous avez mélangé avec moi, maintenant, nous sommes thé et les sucres. Moi, je suis thé, toi, tu es sucre. On mélange et on boit. Mais moi, ça va parce que les sucres, déjà, c'est bon. Les sucres, c'est bon, mais on mélange avec le thé. Ok. Hein? Ça va. On peut aller, papa. Non, moi, moi j'ai déjà terminé. C'est ça que je vais m'appeler hier pendant la nuit. Ah, vous m'avez appelé pendant la nuit qui est venu ici pour que. C'est ça votre message d'aujourd'hui. C'est ça. Papa, on est dans l'école en français. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça la complètement. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment c'est l'ambiance de cette émission avec Yannick Boye, Motatonga qui vont d'amener ici à la foule ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je reçois toujours pour vous le pasteur d'Adélité à Canaan. Il faut saluer les amis que vous nous voyez. Merci beaucoup à Katanga, le plus suspect. Le Katanga, le plus suspect. C'est vrai. Depuis à l'aéroport, il était là. Oui. Merci beaucoup. Katanga le plus suspect. Le plus suspect, Tata Pambola. Faut pas oublier. J'ai déjà parlé de Demsi Vidéo. Et puis j'ai fait déjà une grande promotion pour Demsi Vidéo. Ok. Tu as oublié. Tu t'exprimes bien en français. Ah non, je suis très intelligent. Moi, je suis très intelligent. Tu es très intelligent, papa. Plus que le gouvernement. Hein? Politique. Non, je dis le gouvernement africain. Pas chez moi là-bas, pas chez moi là-bas. On va m'arrêter à l'aéroport. L'unité à Kanda est plus intelligent que le gouvernement des Sud-Africains. L'unité à Kanda est plus intelligent que le gouvernement sud-africain. Pour moi,
je dire des choses de notre pays par rapport à mon pays. Parce que dans mon pays, si je parle mal... On va t'arrêter. Oui, à l'aéroport de Ndjili. Papa, bon, la film beauté, papa. Oui, c'est ça que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, papa. Même vers la fin de cette émission, oui. Nous attendons déjà vers la fin. Il y a beaucoup de gens au Batali Bisso. Il y a beaucoup de gens qui vont retenir une émission à l'élo. Voilà, bon retenir Boye. Tous en Maki. Maki Otoyaki. Et ça, pour le 24 juin. Et Maki en opération le Kayapambate. Kuna na États-Unis. Yomoko moni ba concert ndenge uti ko leka faire go la geste de nuance a beti ba concert a sepeli si bana ya Amérique ya mais la vidéo to moni ba piaka la faire ba tomite mabe ba leki ebele ba linga ga ete répétez ça ba zui ba ba moko église ba to ba ko bimisango lo kwa ya faire répétez ça ba zui et puis soko tali bien église wana eza ya église ya pasteur de Nilesi. Répétez ça. Ba kitu wana eza ya église ya pasteur de Nilesi ba kangi eza na Congo ba kangi ba sangise bi maloko ndeti fere na États-Unis et loko moko bongo salami. Entre temps na moment otoza fere za na étape wana te. So moni fere. Aye pa na bino plein salami. Répétez ça. Aye pa na bino plein salami. Vraiment ba gaulois nyonso toza même moral toza ensemble na bino ngai pe nazo continuer makina nga awa nazo continuer ko bondo la pona date le 24 juin maintenant ko ça yote trésor congola melaka champagne pambate loko la trésor congola meli champagne c'est que c'est déjà 565 et to moni ba congolais de bazo somba ba billet mais faut faire très attention nzamba zo la kisangai na pesa professeur ta momo quoi pesa moko papa na moni congolais moko azane longi ya bendie ndeti libanais asombi 1500 billets ake koboka ngo na maya ya Brazzaville na lobby nazomona biloko ndeti ya bongo mais fona tuna nzambe azanani awuti wapi pourquoi bendie pourquoi mutu nazomona na nationalité ya ba congolais mais ne longi azobima lokola indien pakistanais asombi ba billet marocain aki abuaki na mai on a un sabotage yango nalingi siko bato abongo tanga soki ne koboka ba billet na mai ye pa dina na mai répétez ça tanga soki ne koboka ba billet na mai ye pa dina na mai bonjour ka mutu mabe osamsala nzambe papa ya kai sala to pesa na kai sala ya nzambe to pesa na nzambe nga ba betaki nga ba bangeke na mo sala nzambe banga kita na tuma kofite makofe makasi suka na ngona simbite simbi pesa makambo tata pambola yo oza busa beta ya isusu tokutana Kinshasa poto buna kitoko awate merci beaucoup papa pesa mbote poto kwa bala voilà bambote zanga te double nationalité Zino Safela tata pambolo bisika bisami yo Zino Safela nabo sanité bazaka ba grand frère ozolanda te yé déjà si to tika ki na début déjà ya munene to ko bakisa lisusu te Fondation Muchi à dollar Fondation Muchi Trésor 1000 Jenda Trésor 1000 Jenda Yannick qui passe dans la fondation naïe Yannick qui n'est T oui Yannick qui n'est Rombox la fondation azalaka ouais Yannick qui n'est azalaka na frisi na yoka kake on mona beaucoup de na confirmé non mona été oza lokwa na moni katanga na confirmation zaka wapi ndoko Yannick qui n'est on afozonga wana patron ba grand frère ba Jimmy Belau afandaka awa na monaka ye et baza tellement ébélé soki tolobi to banda awa ngonga kosilisa bayaya exact ya kobosana te boyika trésor toko boyika c'est la famille bon muta bulitmen kuna mutambo El Ricardo Eric Kandonga le boss Eric Kandonga El Ricardo tata pambola bandeko na nyonso ya Wetbank bayambaki ngai sauf que bobangi kotelinga makasi nazolinga nakende Cape Town nazomona nazonga nanu mboka naza mutu papa kobeta oyo place liwe kozwela moyeba ezate oye pena tindaka bato ya bobetela ngai ye okata ye kowana nani banani lisusu nga problème nanga na mboka ezala na banani na bandeko na ngai ya bakongolais babawangila te toza bakongolais mais
tokabwana na monde musical. OK. Neti nga nazali musicalement gaulois. Normalement congolais. Bango pe musicalement Wangila. Wario. Musicalement normalement congolais. Tata Bombo la biso. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va finir pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Analyse valable avec Yannick Wenge, Motora Kibonzambe. C'est pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Dani Lité Akanda, frappe Nalé, frappe na retour. Merci beaucoup. Na salon, Babi salon aux OP Samakambu. Salon aux Alakata Brafontaine. Babi Chelsea salon la carte ya Brafontaine. Chelsea salon la carte ya Brafontaine avec maman Blandine. Ba maman bokata suki kitoko, suki za kitoko bana beauté ya kitoko. Chelsea salon va déjà la face ya Debonnaise. La face à Debonnaise. Pizza Chelsea salon ba maman boya wana bokata suki ba ndal pe bakata suki na Chelsea salon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la fin de cette émission. Yannick Wenge Motora Kibonzambe pour la Pino dans l'unité à Cana. Ça c'est mon pays. Pourquoi je suis d'Afrique? C'est pas ton pays, papa. Toi, tu es congolais. On peut avancer en français. Non, pas français. Laisse papa, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Voilà, nous sommes dans la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.